breaking news, basangwa Congo na banda kuna bino za spécialité ya proverbe 30-30 en direct ya Mongalema. Awa tozana Mongalema te mais tozana institut supérieur de université et c'est ka bitu tamaka. Alors le jeudi basangwa zakaka Félix Tshisekedi to pekisi alingité bake kokutana na Katumbi Moïse oyo azali criminel ami ya Kabila bakei bongo kokutana na ba sénateur américain likamorokamwa ni bato ya IDPS ni bato oyo balandaki Katumbi na Afrique du Sud baautorize bango bazala na réunion wana bakutana basangisi diaspora te likambo nyonso tu oyo basalaka sans basangisa diaspora esimbaka te, c'est-à-dire ezalaka na compte ya bacriminel ya barwandais jeva le salama diaspora alaki te basalama asikitana bango mpo Kabila aglisse. Alors na ngonga oyo biso nyonso tu baodombo batutu bakoko madera to décider lokola Félix azotia mutu makasi azolinga kaka travailler na bato wana to soutenir ye andimaki premier ministre akende changer makambo comme ça na suka tokotala nani azaki na raison azaki na tort parce que to lobby trop bato bazokufa na Congo. Kabila bani déjà propagande au sala d'élection RTNC zolo bango te menda lobby yango te mais biso ba combattant biso télévision poto bato tozo sala propagande wana pourtant magie moko ezato Kabila ko se représenter parce que mandat na ye ici là azali hors mandat azali illégal même aventurier mususu ya PPRD alobi bien soki bolingi Moïse Katumbi azonga na Kinshasa a se présenter et c'est ngeli bondima Kabila va se présenter, c'est-à-dire bango moko na PPRD bayebi ke ezali impossible ezana magie mon côté et pour ça que Kabila a se représenter mais bino ba oyo bozana diaspora bino ba combattant bozo battre campagne pour Kabila a se représenter mais na sabino e ko sala maté pe ko sala makate to soutenir Félix Tshisekedi andi maki premier ministre to finga e de souté to lobele suma bete to tchepoa andi maki premier ministre le kola azana population ebele na simana ye ba tribaliste ba corrompi ba toana ba na simana ye a changer masolo parce que il faut ça la ndoki tozoba pondima ko ken travailler na mutu oyo a ndimakane ba corps ta za congolais ta zo boma ba za pe na projet à société malamuté mais le kola ye azo persister alingi kaka ko travailler na bango azo kondiko kuta na bato oyo baza benemi ya Congo biso ba congolais to tchepo peut-être il y a na raison to supporter to za la simanaye to finger souté to tikaye andima ki premier ministre a ko travailler mieux que Chibala a ko travailler mieux que Badibanga a ko travailler pour Kabila akeni soki to boye à ça la premier ministre Kabila soto soutenir te na ba démarche nae to bimaki to za ba ennemi à Congo to bimaki biso to bundisi alors tozo senga siko ngai na qualité na ngai ya pasteur à diaspora. Pasteur Obatnus Molanda, vous avez bien proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle. Alors, Ngai Oyo, pasteur Didier Songo, Didier Forme, Didier proverbe 30-30, nazo senga na ba Congolais nyos, nazo senga na diaspora nyos, nazo senga na ba combattants partout vous allez, candidat na biso, ils allaient Félix Tshisekedi, premier ministre na monsieur alliés, parce que hier à la ba donné a tellement maillé a yebi stratégie papa na salaki pour a bengana Kabila. Parce que na Ngongo ba ki aux États-Unis, kokuta na ba décideur na évité ceux qui Moïse dans un président et un premier ministre après Moïse ou bien il dans un président Moïse dans un premier ministre mais le cola PPRD bazo ba ceux qui tonimi Kabila ceux qui tonimi Moïse Katumbi ou aza congolais OP azali bongo criminel ami à Kabila azo diriger ba liana Kabila ba partager ba crime au nous Kabila ça mais bazo c'est que pour azo na Kinshasa tondi mapé Kabila mais c'est simple Moïse Katumbi, Kokeneno qui n'était tika Félix, qui n'a que ses représentants au pouvoir, si mandé yo okeni. Parce que on va le biso qui okei, Tony Mapé Kabila à se présenter. Or que biso Kabila a un problème parce que bilan est très négatif, azali médiocre, azoboma na est kuna mikolo nyonso bazoboma. Na est kuna bazoboma, bazu ba généraux, ya ba Rwandais ba tché na ba front, na ba wapi nyonso po ba boma. Po ba boma, po ba sala génocide, po ba tia chaos. Alors mutu oyo azana bilan moko négatif mutu oyo azo ba ebola azo kotsa na mboka po eboma bato mutu oyo azo ba criminel po ba boma ba congolais to ko reconduire pourquoi normalement Kabila photo kangaye aleka na tribunal pe a justifier ba criminels surtout ça na Congo
nazoka bato mosusu bazoboyi Jean-Pierre Mbemba barelâché Jean-Pierre Mbemba barelâché bandeko nanga ata babimisi Jean-Pierre Mbemba lelo il représente plus rien botikaka korevaka botika koreve parce que Jean-Pierre Mbemba il a accepté l'inacceptable c'est-à-dire que eloko moko ya malamu ekozala eza te voilà you can pass yeah it's okay eza na réalité ya direct c'est-à-dire toza awa na place totangaka kopesa bino basala Congo omoni mikolo Congo tolobelaka makambo mike toloba suma ebele te pour bato baza déjà na bacolère donc tosupporte Félix Tshisekedi totika ye akende na idée na ye na motima suka aza na raison akolibere mboka tokobenga na Kabila ezalaki bongo na direct ya Manchester na England breaking news basango ya Congo na bandako na bino yesu aza nkolo breaking news ingeta